Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Angela la na malili le wala na molunge sape. Oh, ils en Sony. Maman youtubeuse, maman matière à couvrir mais 4 caméras, sur 3 caméras. La cimetière. Dans cimetière, ta Sony. Après le boganga banga bata ping pong, biso bata kala. Na muta sika, na trop personne Angelica Mbotete, na liana yete, mais j'espère la diaspora batuto bazali bana ba monique, nene botai na salaki banane bandeli tina suka cimetière. OK. Vous comprenez que Madame mais tout le monde qui on est ensemble. Merci maman. Aux famille à Madame Angelica, bazo témoigner. Merci maman en tout cas et ça nous bien. Merci beaucoup. Vous avez protégé bien vos salons on a bon. Que mes Sony. Mon a parti le bon ngaba manga la pas comédien to cha caméra fingi comédien ozonga mabe. Ata ba comédien ba comédien o mona bogamba comédien bana bolingo te. Lelo na confirmer ba comédien bravo bana bolingo. Bana bolingo. Bota ba youtubeuse même baza. Tamusa caméra biso théâtre. Ça y est ba théâtre mais on va faire live. Et comédien va fâcher contre ba c'est pas nama. Mida ba maman nyonso ba libanda ba bakoni mama bakoni papa bomoni nombre leli Angelica et puis na ina le belomo so poto zel roi makolo Nathalie bando na lobi butune ba leli Angelica na ba live en tout cas non mona bolingo ozang melo ezanga ka po banzele za misika awa lokote noko motana ba pemede ba leli mona ba bomi pale bila be bolingo yango na kata tika bandeko na bango ti awa FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Na mona keza aka lobi na yo twino sa nini. O eza agence de transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa. Sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Allez, s'il vous plaît,
Famille, il n'y a pas de photos? Pas de photos? Bien, merci. Vous pouvez vous asseoir? Toute l'équipe de la nécropole et moi-même vous présentons nos sincères condoléances. La nécropole de l'ETT de Télébambou est un cimetière que nous voulons réellement paysager. Nous voulons que ce cadre soit non seulement un lieu d'inhumation, mais également un lieu de recueillement, un lieu où, lorsque certains d'entre vous reviendront pour se recueillir, et pourquoi pas pour réfléchir la tombe de Kafindo Kalao Kaloua, Agnès, que nous portons en terre ces jours, à l'âge de 40 ans, qui se sentent en harmonie avec la nature. Nous vous signifions qu'au bout du bâtiment administratif sont disposées nos installations sanitaires. Et quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment. Nous vous prions d'éteindre votre téléphone ou de le mettre en mode silencieux pour éviter toute interférence sonore et pour le maintien de la quiétude requise en ces moments. Les poubelles sont disposées un peu partout sur le site. Nous vous prions de les utiliser pour y jeter les déchets et les ordures. Il est interdit de monter ou de marcher sur les caveaux déjà enterrés. Là, nous le disons à toutes les familles qui viennent, s'il vous plaît, ne montez pas sur les caveaux déjà enterrés. Et surtout les jeunes, hein, nous insistons plus aux jeunes. Ne montez pas, s'il vous plaît, sur les caveaux déjà enterrés. Pourquoi nous l'interdisons? Parce que ce sont des maisons de nos bien-aimés qui nous ont précédés. Respectons cela, s'il vous plaît. Les jeunes, il est interdit de monter ou de marcher sur les caveaux déjà enterrés. Je le répète, surtout les jeunes. Nous n'acceptons que de fleurs naturelles dans nos sépulcres. Ne mettez pas de fleurs en plastique. Et enfin, il n'est pas permis d'ouvrir les cercueils ici au cimetière. On n'ouvre pas les cercueils ici au cimetière. Le célèbre poète français Paul Éléard a écrit ceci comme poème disant: j'ai écrit ton nom sur les sables, mais la vague l'a effacé. J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé. J'ai enfin gravé ton nom dans mon cœur, le temps l'a gardé. Vous êtes certainement fatigué, exténué après 9 jours de deuil, 9 jours de douleur, de peine, et je ne voudrais pas abuser de votre temps. Souffrez toutefois qu'au nom de toute l'équipe de la nécropole de l'Éternité de Télébambou, je prononce ces petits mots de circonstance, un mot très bref, pour vous remercier de la confiance que vous nous témoignez. Un petit mot pour vous présenter à vous tous, parents, frères, sœurs, amis et connaissances de Kafindo Kaloua Agnès, qui avait tenu à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Nos condoléances, les condoléances de toute l'équipe de la nécropole de l'Éternité de Télébambou à travers ma personne. Ce petit mot, c'est également et surtout pour vous réconforter, car avec Agnès, vous avez fait tant de choses ensemble. Avec elle, que vous appeliez affectueusement Mireille Ange, vous avez mangé, puis partagé les soucis et les travaux quotidiens. Avec Agnès, vous avez sans doute partagé tant de projets et tant d'espoirs. Il y a tant de choses que vous aurez voulu faire encore ensemble. Aujourd'hui, comme un mur, la mort semble vous séparer. Tout semble s'arrêter. Et c'est le plus ensemble que vous allez réaliser ce qu'elle espérait. Mais au-delà de ces sentiments d'abandon et d'injustice, vous garderez certainement des Kafindo Agnès des choses plus fortes. Vous garderez notamment de ce que Agnès était. Agnès était une femme, une maman, très généreuse, accueillante, souriante, sociale, intelligente et une maman non conflictuelle. Et votre présence aujourd'hui en ce lieu est la preuve que vos souvenirs
ne sont pas écrits sur le sable, car la vague les effacerait. Et le nom de Kafindo Agnès n'est pas écrit sur un arbre, car l'écorce pourrait tomber. Et le nom de Agnès n'est pas écrit dans le marbre, car la pierre pourrait casser. Mais les noms de Agnès et tous les souvenirs partagés sont enfouis dans vos cœurs, au plus profond de vous, là où aucun vent violent soit-il ne pourra les balayer, et là où le temps les gardera à jamais. Votre présence ici, c'est certainement pour dire merci. Merci à Agnès pour tous ces moments vécus ensemble. Aujourd'hui, vous venez tous dire au revoir à Kafindo Agnès, au revoir car elle nous a précédés dans l'au-delà après un séjour fructueux sur cette terre des hommes. Notez désormais que ce n'est plus au numéro 29 de l'avenue Kimbula, du quartier Wende de la commune de Kitambo, que vous irez voir ou que vous irez chercher Agnès, mais Kafindo Agnès reposera désormais à la nécropole de l'éternité d'Intelebambou au numéro 57 du quartier La Passion. Je reprends pour une bonne audition. Agnès se reposera désormais à la nécropole de l'éternité d'Intelebambou au numéro 57 du quartier La Passion. C'est donc ici que nous vous invitons à revenir régulièrement, et non pas seulement le 1er août, journée dédiée aux morts, pour perpétuer sa mémoire, pour entretenir sa tombe et pourquoi pas pour la refleurir. Une fois de plus, nos équipes et moi-même vous présentons nos sincères condoléances. Nous allons à présent inviter notre équipe d'animation à nous conduire en procession vers la dernière demeure de Kafindo Agnès. Nous vous prions à cet effet de former 2 rangées derrière les cercueils. Nous insistons sur les 2 rangées afin de faciliter la circulation de tous, également pour préserver nos espaces verts. Angela la na malili le wala na molunge sape. Ange molunge. Wala ye. Ange molunge. Mama ito lagi lengi, mama, Ange, 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 yo que yo tigi piso Ange. Na molunge nini mama molunge anini boyo kwa molunge ya molunge
Ça va, Nova. Matama Bodim. Angela Moyebe Kibinga Nganza Mukristo Besoda ya mpiko na ledi pokola Besoda ya mpiko Ilwana ikuta kingatango sana Topa dhambi tumezali Aliakina njika yo Nadana kibitumba Bandi kuna maba kudi Nilua china Sasa Ikano Masanzo Yeso Yena Mekenga yo Yipili ya suyo Na pasi Na ulingo na sikina upana yo Na uliko kutika yote
lupema na yo ekutaki na chef Manda tali yo moko ntango nakoloba kokoka yo te motolo na yo na lupango ya chef coutumier ya nakanisi mabe na soki moto asali mabe nga aza mokristo osalaka vengeance eza nzambe eza ngai na bandeko na ngai nasengi boye ozala na kimia po mingi bazomona ngai ya bakozala ndenge nini naboti mpe bana agelaki na kotindela bino ya mwana na ngai na fami oyo toni okotungaka yebe akote na fami na biso akote na fami na biso aza na ya koloba te moke oyo aza na ngo yango wana na bandeko nalobi boye nakanisi pa fredi azalaki moto ya bolingo ngai moko mpe nazalaki moto ya bolingo mpe nazalaki moto ya misala ya nzambe angela mpe bolingo nakanisi boyoki batémoignage na ye elakisi misala wana egangi mpenza olakolaka te babino bandeko bozwa leso liwa ya angela ete ya biso nyonso obandaki mpena baere ozalaki bolingo liwa ya angela ete ya biso me mpona nga nasala ya analyse liwa ya angela esangisi komafuta ekangwanaki mingi kasi na liwa ya angela biso nyonso tosangani na oyo tobanda kobenga na wana angela ateye biso lobongwana yesu akofa ndeko bolingo tozongisa bolingo mpona nkembo na oboyave enokuvana yabanzo bantoto ilokwange oyave ilenokuvana yabanzo bantoto ilokwange matondo kaka mafutola kwa yape wavanga zulu Maman, yoka biso. Ozote ya biso. Au revoir, merci Aya. Ozote ya biso. Tozo yoka biso te. Oyo lendisi biso déjà. L'éternité. Nous avons un cimetière l'éternité. Merci. C'est les bambous. C'est les bambous. Otapesaki biso Angela comme leki comme yaya mpe lelo nzambe epai ya nzambe azar ezalaka te likasa na nzete ekokoya te soki sa mpe kauka nzambe ayeba cetadire nzambe ayebaki circonstance oyo ya mawa ekokomela libota na nyonso topesi nzambe merci. Angela azalaki ndeko na biso asalaki ya malamu mpona vie ya moto mabe ezangaka te malamu mpe ezangaka te me ya motuya mpona biso tozotala seki ye positif azalaki chere mpona biso alors akei je pense que soki moto akufi se esili sikoni makambo ya nzambe na moto mais na etanke baine tokoba kaka Angela toza na problème na ye te toza bandeko na yo d'abord tolakisi amour ya kokunda yo na lolenge oyo tokunda soki ezalaki na bolingo te je pense que tokozala awa te to akompagne yo ntina esika oyo kimia ya nzambe etikala na libota kimia ya nzambe ekende na yo nayebi ke nyonso kozala malamu basouvenir ya malamu nyonso oyo osalela biso tokoki soki kozongisa yo te parce que soki okufi esili me otiki bana e nyonso ya malamu je pense que bana na yo bakomérite yango babonne chose oyo esalaki toza babonne souvenir ebolamu epolaka te lokola epolaka te
yeba yango ekozonga na bana na yo na nyonso ya yo yango kaka molaki na ngo ya konga pe na tiki ngai moko papa azali yango liwana o etei biso ndeki sana nga nayebi naza bayana nga moko naza babeti nanga misato onga na mbuti na motu nanga mpe liwana o yango etindi esanzaki osusu kopesa biso malamu eza ebele basobelika eza ebele tika bandeki kokola donc nasengi kaka pesa biso makasi tiki biso charge ya bana esasi makasi tokokola bana mpe nzambe akozala biso kosunga biso. Angela, tu es ma soeur. Bien, juste avant moi, je suis venu après toi. Beaucoup d'émotions et de douleurs de partager ces moments de cette manière. Parmi nous, il n'y a personne qui a souhaité ta mort. Tu aurais dû nous faire signe, nous signaler pendant que tu traversais des moments imagés, des moments très difficiles, pendant que tu faisais des trajets pour arriver à l'hôpital. Les choses s'est passées de la manière dont c'est passé. Après ta mort, nous tous, tes frères et sœurs, nos oncles, nos papas, les amis, nous sommes réunis comme un seul homme pour te rendre le dernier hommage. Nous l'avons fait avec un cœur d'amour, pour te témoigner combien nous pouvons t'aimer. Là où tu es, repose en paix, nous restons avec les enfants. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes comme on le fait pour les enfants. C'est très difficile de savoir que tu es parti. Moi, personnellement, j'ai gardé de très bons souvenirs et il y en a beaucoup. Tu m'as soutenu dans beaucoup de circonstances que je peux citer ici. Ok, merci ma sœur. Angela, pour moi, ce n'est pas seulement ma sœur, c'est aussi ma formatrice. J'ai beaucoup appris chez toi. Je suis le seul frère qui a beaucoup passé beaucoup de temps avec toi. J'étais avec toi en Angola, à Kinshasa. J'ai découvert beaucoup de choses et j'espère que les affaires grâce à toi. Tu m'as laissé un peu mystérieux. Tu as préféré partir le même jour où je suis élevé comme coordinateur provincial de la jeunesse ensemble avec la République. Un jour événementiel pour moi. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que c'est un signal fort que tu m'as donné et que soit juste à te présenter. Merci ma sœur. Mwana ye wana bakoteseli Pasi mais ça va quand même toujours sur mon Fanny Katale ya koluka succès na cimetière lelo po succès za to kotika collègue na yo o lelo bosala ne bozasa ne musala moko madame Angelica Madeleine o atiki biso yo eti na cimetière. Pourquoi o yeti kolanda ti na cimetière na dernière demeure na yo? Parce que baloba bolela na ba bazolela bo seka na ba bazoseka. Tu vois? Tobandaki ne déjà na salle, photo comme aneti na suka. D'habitude, il y a des fois aussi ceux bande qu'on a musu ba kufe bemba pa ya famille na ngana yaka. Ezape na bibembe mususu na yaka te. Mais oyo na comprendre te. Et puis singa makasi. Tout d'abord yakoya et surtout on a ba collègue na nga bodo Nathalie déjà toi mkié. Toi mkié ko yako tika ya zaki mutu abato. Na lobaki elo mona kata chaîne ne nga mona été. Na sola ne ka 2 fois. Na téléphone mais ko vanda ne ko liane ata 10 francs na ye ya madame Angelica na liate mais tellement nga mon apporté garant ya ko soutenir ye banda na liwa na ye tin absence na ye
pour na 10 francs et quand na chaîne ya bana na ye et alors na ko salango jusqu'à ce que peut-être ceux qui que naza makasi to bien na voyager nde na otika yango na yene penza tina suka na tike. Merci beaucoup maman. Olobi maman, vous pouvez venir, tous en la famille, bon comprendre que malamu te mais tout monde qui on est ensemble vraiment tout s'épile. Merci maman, aux famille à madame Angelica, bazo témoigner, merci maman en tout cas et ça lui soit bien. Merci beaucoup. Wana boyuko ka famille à Angelica ma bénédiction les abisso de tous les ayote biso de tous Prince Luamba. Yo na baki na za yo faut za na pause na belo déjà lo ba yo za la no ale oyo kama ama bangi za teta matanga kama jinanga. Merci beaucoup camarade na yo mais OK. Vous comprenez. Tono ta nene mpanzi kuna kama jinanga. Uta wapi nazo wapi nga nenda kwa tata biso na mama biso. Vous comprenez za comédienne hein. Merci beaucoup nazana comédienne. Vous comprenez ba me manga na mesa na bango ka bongo. Lelo baza ba comédienne. Prince Luamba. Boni. Merci, Naoudi, merci, sentez-vous bien. Papa le Tumba de la presse. Papa le Tumba, scénariste, la presse pour les Mukindi. Premièrement, na moni susu awa na dernière de mère il y a Angelica Madeleine. Ça qui n'a pas vraiment des alaka, botambolaka, bani tout ça mais c'est un endroit moi c'est to kutana, to kutani to solo likandenge zalaka. Lelo oyo ba collègue yo za muto choloba scénariste comment pe ba scénario belé oyo ba ndeko na yo ba artiste comédien ou ba comédienne ba yekolela na bisoté auto transmettre un message. On peut finir? On peut finir? On peut finir? Angelica Madeleine? Ezayote, ok? Gros bébé de la presse, Dieu merci m'a dit comme ça. Lelo Oyo, Tomonika ka présence à 2 personnes. Au baye en tant que artiste comédienne, nous avons vu Gabriel et madame Caroline Ikwa. Mais qu'est-ce qui fait que bino artiste comédien boyate ou ba comédienne? Quand on a vu 2 personnes en cas moi so mon ba bien té tout à rappeler ba comédien ba ki za bon gros bébé. C'est ba comédien ba même lobby. OK. Au coup tu ba comédien ba ku fait la tout monde ba ta presse te ba lala. Mais lobby za ba comédien bayaki ton abi lobby ba comédien bayaki tu sida na zalaki da dibal balaki ba te beli bazaki biso pe sous to zalaki to zaki na lui attaque chroniqueur to zana des casquettes côté comédien to zalaki côté presse saline pe to zalaki bon pour mes amis ba matanga ba comédien binde ba s'organisaka ndenge pe ba sala mamna bango c'est jamais au mona ba comédien ba ya bwinde biso ba ta presse toye jamais pe Angelica zaki muta presse maintenant comme 3 caméras oyé awa mais na 50 ça qui belé mais 3 caméras oyé na mon sous 4e mon papa na biso koba 4e yona mais ya dans la compte ya chaîne hein ya travaille na chaîne Angelica eza sonne eza pemawa première fois que fait la journaliste et chroniqueuse na presse en ligne première fois ming derrière ba TV mais ba presse en ligne tout le monde ba caméraman la ba monter ba caméra oyé eta moko za dire merci moko za ya Jemima moko za Angelica moko c'est ça na les ketu azawa eza sonne ngaloba ya Fanny Katale ya Pezaline ngaloba to lingana omoni ba voice yo tamba na groupe boye tout ça mais Angelica ngoyeyo je voudrais que tolo bela mingi makambo ya matanga te yango ka c'était nangina kota na katse Angelica ngoyeyo boye o tikete mais ça ba tu ba fandi na ba kwemo boye na ba staff ba c'est la rara pour tout kutana na reteni bato bazaki na comité rigueur te pour bazana na ba organisation na bango ya ba biloko tout ça mais o bazana na comité te ba yo ça ni te ozo pa to lingana bolingo ya solo hein c'est bon. Merci Néné, tu as appelé Néné, tu as bien oh, ils ont Sony, maman youtubeuse, maman matière à couvrir mais 4 caméras, sur 3 caméras. La cimetière. Ta cimetière, ta Sony. Après le boganga, bata ping pam, biso bata kala. Na muta sika, na trop personne Angelica Mbotete, na liana yete, mais j'espère la diaspora batuto bazali bana ba monique, Néné botai, na salaki banane bandeli tina suka cimetière. Na bika mutu muso ko ba OK pour na succès, pour un homme dans les gars succès à té. Maintenant hier pour la l'année Angelique. Côté non la vérité non côté na ida batumba. C'est ça na théâtre bien na YouTube. Yo explique côté na YouTube. Bata théâtre té non. Parce que na sens nini. Mutu na auto ça n'engage que lui. Question na sens ni mutu mususu ba OK ndekuna.
ayebaki Angelica te kasi na Angelica basolo la moki ekunaka po caméra tia on a lobby bonga mo pele mi peseli réponse ero ngana internet baleki na succès ate donc na sala ngo pona bolingo ya ndeko na ngai ya mwasi ya muto ngana kuta na boulot passage obligé faut na lele na respecter mes soni mona parta le bokanga ba mangala mlo ba comédien mto tia caméra fingi comédien ozonga mabe ba comédien o mona bogamba comédien bana bolingo te lelo na confirmer ba comédien bravo bana bolingo bota ba youtubers nombo baza tamusa caméra biso théâtre ça y ba théâtre mais on va faire live et comédien ba fâché contre ba producteur de Panama mida ba mama nyonso ba libanda ba bakoni mama bakoni papa bomoni nombo eleli Angelica et puis na ina le belomo so poto zelo roi makolo Nathalie bando na lobi butune baleli Angelica na ba live en tout cas non mona bolingo ozanga melo ezanga ka po banzele za misika awa eloko te polo apamba ba micro apamba baki bakota ba matière ba mbongo na mona ba chaîne soni na famille kombo Angelica munene me botala bato ba elele na cimetière botonde kuna bo boza belema botala ba chaîne et puis bo fanda ça ki ba kota na belema noko botala ba pemede baleli munene ba mi parler bila be bolingo yango na kata cimetière ko bandeko na bango ti awa bele makaba mona pela retoza na cimetière to bima non ba ka penda ko tika ko Dieu merci ba ko tika bande ko bon et belé toi voir même to leki na totali tomba Diana c'est ça tu vois donc ba c'est ba comédien awa nyo se ngey tonda mais ce qu'on a biso donc mbali boso ba journaliste ba koufela ba journaliste ba star ba leki belé ba journaliste ba koufeli mbali boso mais ta caméraman te mais yé moko maman Mathieu Mama YouTube waza soki eloko ebimi ye moko apesi bino makambo. En tout cas ba soni à partir le moment où moi afande osala comédien émission botika parce que ba comédien ba l'équipe biso presse na bolingo. Matière à lobby lundi ba préparer ba ya cimetière ndeni. Ba c'est la bino na Aurélia. Ngala kuliza ni papa ngala bana Angelica te. Ba diaspora botala Angelica ba ngala kotanga botala nombre. Omoni de toza 7 personnes toi 7. Premier jour ba live ba tozo atamu tuté. Ero misi baza ba live yango ba ko ya cimetière. Ero donc bembelonga ba fan disco. Ba mama bokota ba live so ba finga ba comédien bo sala bango ka rappel oyo. Bo zaka ba image ya. Ba journaliste pe ba sa msolo ba sala na ba comédien ka. Ba comédien ba linga na kate. Fani mutaloba. Bango ba loba ke bolingo ezate, c'est ça non? Muta ko kana ba comédien na bolingo emili cho ate. Bango ba loba bolingo ezate. Na yeke me na kata cimetière otika ndeko ne 4 personnes. Tokendaka tokebela na biso mona pete bo ba msu ba na esprit de vie to loi bazate. Famille tokoti batu po o presse loi ki famille bayete. Ngalo bana famille katale. Batu bazotala yo mena ebi ki après awa tokende place a kolia place a communauté rozala ebele bozwa idée mais awa place yo tika te ba msusu bango baza ba msusu bangwana de fois qu'on penda image ba journaliste msusu bangwana bango yo libanda batika libanda ba kota ya ba misusu bino bo baki to yete ba boya ki ba kota par rapport à nombre ba du moins bango bazala ki bango mais 10 personnes to yela 10 voilà ngala bomba kala ngate moza partout au monde maman kotala bo partout au monde ba kotala yo partout au monde ba kotala fani katale ya maman papa ba kotala papa ba dire na bino bino bolobi baza presse mais bon ba presse te ba kota ba fani bakima ya to la na bango to la ndenge ba olela Angelica donc on a confirmé que Angelica peut être famille dans on a photo presse mais oui dans ça clair on a la vérité ah toi tu sera bateau yeto c'est tout et on a répété mutafonga munoko to bonene bote ya kuna pona te mambo succès ya bolingo rien que bolingo lo mso ezate so parta le mama ba comédien bokanga minoko na bino na ba cadena pona ba comédien to bona bolingo te o man nombo die so na ki ba comédien mais heureux ba kesa ba live na ba direct merci beaucoup merci to kende place auto kutana bongo to solo na mambo ebele Tongo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous